Ma mission TV, le miroir du monde. Moïse Mbi aza l'homme de power. Nkolo zo ko agir retour eza na vitesse ko sangana te. Bango moko mambalwaki ba ko suki sango bango moko. Omoni nani petite sœur Hélène Befeno aza terre fertile. Omoni terre fertile ezaka so boaki bagane bota ba malam. So ye bota ba mama mabe. Yango ko ba panzana ka bongo. Tala émission ba pasteur o basali na RTNC. Tu vas comprendre que c'est la rancœur, c'est la haine, c'est la mépris. Azonga so ba produit après le produit pour arriver aux la bien zani mon congo moi ko ba noir ba chocolat ba rouge ba ni hein au moins mutu moko te nazo yo ga ki lidimbi ya baki ata 100 francs ba ko zwa te ngana lobi na bango ata ki sengi yo ki sengi obi ki sengi mbongo ba ki butu ba otira ozwa te makambo eza na justice makambo esili déjà parce que la justice bakanga moto pour la preuve na iso moko bakende ba attendre biso ba auditionner biso soki tozaki na mbeba tonga to tika na cadre de justice ye avant ezata Moïse ninga finga ka yo ninga lobera ba miloko mais azaki na ceinture Moïse mbi eso to songa ba loka maman est-ce qu'un prophète de Dieu oko maudire moto oko sala prophétie mobima pour maudire moto na décembre ako sala accident o vex la kinga oh nanana Moïse Mbi on a besoin de vie akufa babengisa ye na 8h babengisa na 9h na palais de justice mais akoma wana 7h makamona tout balobaki mais tant toyaki makamuli ezaki les sociétés pour te dire que eza nango faux débat totika ko beta makambo ya Moïse Mbi l'ex de qui on a la preuve oh akena palais de justice à reconnaître asa fiancé Moïse Mbi ah yo ba to tuna eza na kati ba to tuna oh nani fiancé nanga oh nani mobali nanga oh nani ex nanga oh nani azoko koloba te batu na Moïse abi non c'est une fille c'est mama bengi biso te Moïse Mbi azapa l'artiste producteur centre de l'Éternel le pasteur la réserve de l'Éternel il se porte merveille à merveille azola la première ba bébé azolo tandoto ya l'avènement du Christ mokolo nkolo ko ya ko ebo kota lola na bana nyeso ya cité Bethel na ba o nyeso ya limaka nzambe na mboka ko parti etikali ya teki ya États-Unis ayebo bakangisi na boloko abengi presse nam bakangisi nga Moïse Mbi na otine lo vieux tala ndenge ni ya ko faire souper est-ce que pasteur na mboka na biso kongisa ka Moïse Mbi donc ba oyamba aloba soki Moïse ne muta empoisonné ak funda biso na justice justice est un grand ouvert, c'est pour tout le monde. Francis Kalomba ça vient à Bisso. Pour pousser quand on a blessé, vient à Yébi Andé pour aider les artistes musiciens. Il y a El Paris, il y a Yébi Wenge, grand artiste. À Komaripe na FCC, par le président honoraire Joseph Kabila Kabange, Landa, et Mango Yabosanate. Même comme ça, tu as dit, ça a interview, ma masse a ça interview. Mais nous sommes partis politiques, nous sommes Bossa. Nous comprenons que vient à Bisso Bossa na Bossa na tout. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, le miroir du monde, topesi bino mbote parce que biso tozali à lo Congo et si kanya soba ko benga biso to kokende pote biso to sala ka mosala po na mboka. Ma mission TV lelo bo constater to ya mine de komoko boyebi pe penza azali moto ya ko présenter te ndeko Deluxe Arlo oyo to yambi lelo to kosolola na epenza sur actualité ya ndeko Eliane na ndeko Moïse boyebi ke mikolo eleki na utu ya mabongo moko ya ba maître ya Eliane e ba mikolo elekaki kuna na yambaki moko ya ba maître ya collectif ya ndeko Moïse Mbi mais lelo na lito sala moke analyse parce que yepa azali chroniqueur ya culture et chroniqueur culturel, c'est-à-dire Azalara Mingi, na socio-culturel, voilà, si on peut le dire comme ça. Et les lotos mais un peu au Solana Likambo, mais la PC na mbote, honneur nyonso. Mbote Beka Bibika Kapinga, la très distinguée dame. Donc, je suis vraiment très ému, très flatté d'être en cellule dans ces beaux cadres. Donc, oui, ma mission. Eza chaîne où eza mukete eza munene ya kosanganate na mboko na biso Congo parce que vous êtes en train de faire la fierté de l'audiovisuel, vous êtes en train de distinguer parmi autant d'autres femmes ils avaient moins la bino na sope ça ba joyeuse fête ko bana na yo pe ba signos tout bazona na biso au travers cet entretien c'est autre solana yo vraiment tianga na biso za kilo ya mboko yo kilo ya Congo parce que aux agistes aux milieu au milieu du village aux hommes à surtout au côté de la moto, au sac et makambo, ils agissent. Et on a vu ce bandeko tout
au travers cet entretien, au travers cette chaîne, Miroir du monde, hein, ma mission télévision, installez-vous très confortablement dans vos fauteuils parce que ce que nous allons parler ici tout à l'heure là, ça sera quelque chose de bien, édifiant pour vous comprendre la vérité. Mais n'ayez pas besoin de la vérité, pour vous avez déjà la vérité, vérité c'est pour cela, mesdames et messieurs, je vous supplie, je vous convie à être toujours scotché, cimenté dans cette chaîne, ma mission TV. Voilà. Alors, pour peut-être que moi, narolinga Derika Sungabiso un peu na extrait moko na zwa ki yayo ya ndeko Moïse Mbiye la résidence de l'Éternel na résidence na ye juste moi extrait otunie question olobi nini penza pona makambo euti koleka mais alobi c'est déjà passé. Oui, c'est déjà passé. Biso toyebi ndeko Moïse Mbiye bazali na procès na ndeko Eliane bazali toujours kuna ko sambisama tobi ke grève et ça là qui bongo ke ndeko Moïse Mbiya se présenté pe abelaki te wani c'est ça ba fausse information yango ba ndeko tout ba osama mbo ya TV faut bazonga na recyclage, il faut bazonga na formation, il faut bazonga na encadrement parce que ça na batu ebele oyo pona mbongo pona msusu influence ba ba komi ko déformer ba information oyo eza dignité oyo eza bien te pour toi mboka na biso balingaka mingi lokuta balingaka ko maîtriser ko vendre sa vérité te mensonge na mensonge même na ba cadre même na ba responsable baza bena très fidèle na lokuta yango na loba bandeko nyonso faut ba yeba kozonga na recyclage, faut ba yeba kozonga na encadrement pe na formation et loko sungaka mutu na justice bibi kapinga eza ba preuve ba témoin na ba témoignage tant ba preuve ba témoin ba témoignage ezate donc eloko ya malonga eza ngolo soutien yango monaki mwana mboka ndeko Moïse Mbiye la réserve de l'Éternel o akina na miki la poto molole beta maki akimi exil habitant aza patriote congolais aye na mboka Congo tanga zonga na mboka Congo mona makambo nini esalamaki babengisa ye na 8h babengisa na 9h na palais de justice mais akoma wana 7h biso tozalaki wana tokende mpo baatendre biso baauditionne biso akoma 7h parce que akima caméra ezwa ye akima caméra ndenge nini aza mwana mboka aza na administration mobimba eza neti yo bibi kapinga oza na administration mobimba soki oye na ma mission télévision toleraka direct pana yo te il faut tomona dete Derrick, il faut tomona Voldi, il faut tomona ndeko na biso aza na secrétariat tout monde aza na réception c'est ça l'hierarchie balobaki batemo toyebi Interpol bavoka bakangi Interpol akimi mais mwana mboka ayaki o bakangi église bato bazali na bato bozomona illustration o aoteya lisusu te o aza impur makambo wana tout balobaki mais tant toyaki makambo ezalaki lisusu te pour te dire que eza nango faux débat totika kobeta makambo ya Moïse Mbiye na Eliane parce que makambo ya Moïse Mbiye na Eliane et comme loka affaire d'état moko comme loka priorité moko boye bato bazali susu bien si aza mutu tokoloba makambo oyo ba preuve ezali ndeko nanga yo za mwa na expérience soki mutu asalaki yo mabe il faut ozala ba preuve soki mutu alingaka mema okeke mpo kozala na relation ya bolingo na ye il fallait quand même ata ba preuve ya mwa moke mais yo ata preuve ya jetam ya pamba na telefone eza te tokena makambo oti wana donc nga mpe lelo soki nalobi nakosa bibi kapinga okondima nonga donc soki mutu akosi yo il faut kondima mpe mutu wana mama on doit respecter les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, baza batu oyo, azana maloba ko bénir yo, azana maloba ko détruire. Mais moi, Mboka Moïse Mbiye, le pasteur, l'artiste, producteur, pasteur, chantre de l'Éternel Moïse Mbiye, malgré l'attaque qui d'une manière, na semaine maloba moi aloba ki, batu tout ni babi mais mutu azo ko solo makambo, bazo ko tuka, bazo ko lela nzambe note, ko utiliser la force note, abino de luxe. Na ko utiliser la force na ngati na ko lela na nkolo te parce que na kati na bango même public ozo tala biso na Kinshasa to diaspora ba serviteur de Dieu na ba servant de Dieu baza kuna oyo nzamba za na besoin ba âme na bango ba changer malgré je sais qui je suis, je sais ce que je fais, il n'y aura pas de tête à couper mais il y aura des têtes à changer, même les plus méchants, même les plus escrocs, même les plus de miyibi, même les plus de bandumba ba tchel ba ko changer au travers il y a vraie conviction. Ndeko de Xbox interview oyo. Oui, t'as l'interview au tala.
oyebisa biso interview bato nyonso bazoboyela bango. Nayebi te, je ne peux pas accuser quelque chose autant que mosusu nga mo mpe nasali te nanu mpe nasali badémarche wana te ya koluka ndeko Moïse Mbiye nakotana tuna ye mpe interview. La réserve de l'Éternel. Je retire d'abord. Mais yo osali ndenge nini po tokota osala interview oyo tozotala na yo. À tout à l'heure, vous allez répondre juste après cette vidéo. Merci. Non, ça va. On est à la maison, c'est bon. Donc, bonjour pasteur. Bonjour Délix. Nous sommes à la maison. Oui, je suis à la maison. Non, on ne peut pas parler de ces choses-là. C'est déjà fini, c'est bon. La chose est finie. Bon, je suis un pasteur, je suis appelé à aimer tout le monde. C'est normal et voilà, on paye le prix parfois, mais il y a aussi des bonnes personnes. C'est pas parce qu'une personne a fait un mal que nous allons suspecter ou rejeter tout le monde. Donc ça va. J'ai eu à participer au culte. Mais là, je suis très à la capitale. Au bino, je suis allé dans mais je suis parce qu'on a un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, non, c'est-à-dire, il y a un homme qui a dit, il y a un humaniste à Loba, il n'y a pas de tête à couper, il n'y a que des têtes à changer. Et moi, je suis comme cet homme-là, je pense qu'il n'y a pas de tête à couper, il n'y a que des têtes à changer. Je continue à croire au changement même du plus méchant, même du plus escroc, du plus menteur. Je continue à croire qu'ils peuvent changer. Donc voilà. Pour nous, le monde. Oui. Pour battre la chimie là-bas, qu'est-ce que tu veux leur dire? Je vais leur dire pardonner, c'est tout. Pardonner tout le monde, c'est passé. C'est Dieu qui justifie. Pardonner tout le monde. Je suis à la maison. Donc, je suis à la maison, voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui, on entend le voir. Nous sommes à la résidence de la réserve de l'Éternel, l'artiste au prédicateur. On vient au palais de justice. Donc, pardon tout le monde. J'espère que vous êtes en train de voir. Donc, on est là, à la résidence. Hein, mes frères. Itoko. Merci Bidika Pinga la bande la réponse na yo. Sur la saga interview pour Anini. Au moment où Moussala Oto Sala ya TV, moi je fais l'INA. Je suis licencié à l'INA, l'Institut national des arts. Mais dans ce cas quand on a na moi musika na kena la formation en management. Oh ils ont na spec. Ils ont un RTNC et on va bien un journaliste manager parce que j'ai des diplômes là. OK, va bien un bon parce que j'ai des diplômes là. Je suis confusion manager à Moïse mais non, moi je suis le journaliste d'investigation, je suis le chroniqueur, je suis l'animateur comme vous là. Au moment où biloko tozo la l'autre tozo la diplôme de mérite, tozo la trophée tozo car la musala au jeu. Vous comprenez? Mais exactement trophée to diplôme de mérite et ça la distinction en moto. Et ça la distinction en moto, tu vas accepter la carte d'amitié malabaron. Nana bibi kapingate. Nana yebi ma mission télévision té et ça na batte belle banda YouTube liboso na yo mais yo tango ye na vitesse moko va comme na ndinga osangana té pression osangana té tango bengi singa wana c'est la dimension à ce niveau il y a lourd il faut na keneko répondre bateau pour te dire que na sala ki ngo poko pesa bateau mitema ba kitsa mitema na c'est pas na Moïse Mbiye la réserve de l'Éternel parce que il a aussi contribué quelque chose à moi parce que na mona ki ba journaliste à RFI. Les journalistes à TV5, il y a des choses que tu peux il y a des provinces que tu peux même il y a la chaîne de Siloé Télévision, il y a une opportunité, mais Azu a Pessinga. Vous te dites que et ça grâce et qui baratango ko ya ngolo et qui baratango et ya raté. On se comprend. Donc et ça ngolo, et ça grâce et puis ça talent. On est tous ça musala nombo. Ah on a vendu bateau aleka combien? Bateau va rouler combien? Et ça prend nini? Parce qu'aux avoués, aux pauvreté. Il y a toujours ça ndeko. Eliane peut famille na ba bongo la mutema, ba luka vraie conviction de Christ parce que le lot va comprendre, le lot va comprendre le lot que affaire ya Moïse Mbiye la réserve de l'Éternel, na Eliane le fano et ça va faire moko monter et ça va faire moko ticket. Parce que ma preuve exacte. Makambo na justice makambo sérieux déjà parce que la justice ba kangaka moto pour la preuve na biso moko ba kende ba attendre biso ba auditionner biso soki tozaki na mbeba tonga totika na cadre de justice oyo
la journaliste crétana animatrice télé Denise azolwake ye azalaka na kati ya palais de justice non tokosomba ndenge ni aza moto batembo moto masanga ebelebele akoki koya na zingazinga na biso te akoki kokotela systeme tete parce que soki aye pembeni ya basala nzambe akobetaka no pa banzani parce que aza na démarche ya mabe atambolaka bien te est ce que ngai nde tokosala émission est ce que banda carrière na yo yo ozalaki na télévision est ce que ngai déjà namona mokongo na yo est-ce que déjà namona bapartie intime na yo est-ce qu'une journaliste pour faire la célébrité, pour faire la renommée dans le monde, il faut qu'on la guise. Ma belle non n'est pas au timba bongo. Tout ba cuisse non n'est pas mi cousse. Et puis mon kongo et puis mon kongo so ko tali mon kongo au moins mon kongo tala ba géographie le ko la singamanda. Bon, azonga so ba produit, à part le produit pour arriver aux ala bien zani mon kongo mo ko to ba noir, ba chocolat, ba rouge, ba ni hein? Au moins mutu moko mais oui, mais bien sûr. Oui, c'est comme ça que de la femme. Est-ce que Eliane Bafeno, toi Denise, qui t'a roulé ta liputa? Quelle honte! Quelle médiocrité! Alors là, t'as liputa n'est oh, mais moi, c'est un ami. Mais on va fêter mon tour, peut-être. Parce que Bélé va commis ça peut faire, il y a maman fait, il y a liputa. La truc distinguée, tant na bandi émission, ah, on a passé ma maman sur joyeuse fête. Tant na bandi émission awa na pesi ndeko bibi kapinga kapingalogie femme ya dimension ba joyeuse fête parce que tu te respectes maman hein tu te respectes tu aimes bien ton travail il faut sentir que bien organisé na otokate osoko ba mesu ba biweza la kate ba mesu so vandi bo sentir mulunge ya ko sakanater mais comme tu te respectes comme l'audiovisuel la presse c'est votre passion. Il y a un cadre très idéal comme ça. Le problème, c'est que Moïse Mbiye, la réserve de l'éternel, chantre de l'éternel, l'artiste, prédicateur et producteur, Azana est belé à repérer les Congolais. Batu Bane Koloba Kimi, Azongi Congo. Batu Balobi, église Kangami, église Ezali. Batu Balobi, Batu Bazate, Batu Bazali. Tolongo, Awa, Token Angola, Ngana Angola na Moïse Mbiye. Impact ya kosakanate vacuum ya kosakanate ko idete ozo comprendre tozongi na Kinshasa triomphe impact ya kosakanate to sola biso mbale to ngata biso mbale yebisanga actuellement album ni eleki gospel album ni ya gospel o eleki triomphe ozo restaurer bato c'est un exemple bon nazo biso pour te dire quoi malgré ba campagne nyonso ya mabe malgré l'oppression, malgré l'opprobre, malgré l'humiliation, alliance ya moto na nzambe eza kayene mutayi makambo muta mokilite ndeko de luxe to kene na likabo ndengo lobika mama makambo angola ndesika na limina komasi moto oyo azali na justice to bina mboka na biso soki esi basa ba interpeller yo ba bengi yo pona justice elingo lobaka ko bima mboka te ndeko Moïse Mbiye akei bongo Angola akei bongo France est-ce que on ezali ko manquer respect na justice était ndeko Moïse ase ko manquer respect na nini na la justice ten justice na mona mboka na biso le lo justice ate le roi o ezali lobito ezali kala ezo za na possibilité ezo za na ba parapluie nyonso soko za na ba preuve te okangami bino bolinga kaya na preuve yo ngana bisa soko za na ba preuve te moyo okangama ezate mais so ba preuve ezali ndeko Moïse Mbiye alobi ba Deluxe nga na osala prison qui m'exile si je ferais la prison je ferais dans ma propre pays a osala on a moko na biso ya ville la province à Kinshasa. Je dois retourner à Kinshasa pour ça ma album Triomphe bimana respecter ba contrat nanga. C'est le seul artiste qui a respecté ba contrat na. Yango zo mona ni makambo. Yo ça net so que siko na ministre là parce que les ministres c'est en direct. So que siko la cité bete au coup de Moïse Mbiye. Ba journée déjà bandagi déjà au hasard na ba prière presque toute la semaine pour la restauration pour l'édification. Il y a multitude de personnes au balanda nzambe na ye, au ba yebi nini ba bénéficier na nzambe na ye. Ozo komende ko nanga. Ndeko Moïse Mbiye toloki so ba preuve ezate kozonga mais tant ba preuve ezate moi to songa pe ezate yango mo ba kozonga te po ba bengi bino te to bino mo ba bengi biso te ba Moïse Mbiye aza pas Moïse Mbiye abelaki l'artiste producteur
centre de l'Éternel, le pasteur, la réserve de l'Éternel, il se porte merveille, à merveille. Azola la ponia ba bébé, azolo ta ndoto à l'avènement du Christ, mon kolon kola ko ya po ebo kota lola, na ba na nyeso ya cité Bethel, na ba o nyeso ya limaka, nzambe na mboka ko. Mais libala c'est pour bientôt, chaque chose a son temps. Ngabe na weli sa ite ngala hotel bala. Tu weli sa ite? Non, chaque chose a son temps. Et ça, dans fin du monde, et là, on y a ce ça. Et ça, c'est une question où a bali le lot que m'a ramené Cécile. Tu as bali le lot, m'a ramené Cécile. Non, chaque chose a son temps. Et puis moi, c'est on est à la TV. Vous pouvez conseil. Vous pouvez conseil. Il y a de la sœur. Abuser, est-ce que ma camozo koloba, est-ce que ma camozo le besoin va preuve? Yo mon kana Christian, yo mon kana Moïse Mie, yo mon kana Ben. Pourquoi ça analyse on a té? Et puis à l'ingit, à comment nani mon ango? Kin Kardashian c'est né. C'est on a na linga goto, kolibisanga biloba lobatina sumu katina betali bakote. Eliane, elle doit chercher Dieu. Elle doit chercher la vraie conviction du Christ. Le logo tu as quelque part par la mission Kabundu à l'essa. À quelque part par la mission Kabundu à l'essa. N'a le but de gloire à Dieu. Mais je dois vous dire quelque chose. La délivrance, si elle mérite la délivrance, mais malgré la délivrance, je dois te dire cette chose. C'est dans la tranquillité que tu as le salut, le vrai salut du Christ. Boyambia solo. Mais regarde les interviews de Eliane Befano. Regarde les émissions de Eliane Befano. Oh, tu es en train de voir, tu es en train de constater que la petite, elle est très fatiguée. La petite, elle est très embarrassée. Donc, elle est minée ma cambo, mais bozo ko tout kaye kaka kende ka bozo ko sa mamo botika mwana bataza mwana muke. Azan avenir et belle liboso na ye. Na biso banani baza ko tuka Eliane. Ah yemo ko c'est compliqué ka yemo ko. Yemo c'est compliqué ka yemo ko. Je vais te dire encore une chose hein. C'est dans le calme que tu trouveras la force. C'est dans la tranquillité. C'est par la maîtrise de soi. Place aux restauration, place aux kimia, place aux tranquillité. Mais regarde sa maman, comme elle s'agite. Au moins qu'on les a règlement des comptes. Regarde elle-même. Mikolo Bazolo va trotté. Et ça t'a fait un son à présenter. Ben, il est toujours calme. Allô, ouais, ça couvre dans mon privé. Moi, je suis en train de parler de l'artiste, chantre de l'Éternel, pasteur et producteur. L'homme idéal pour la génération Oyozoya. L'homme de ba maître ya Eliane ba fait non maître Doli bo mbongo et akei bongo comme ko trahir comme ko la bino ba information na bibi kapinga na biso to kopesa mbongo banani Moïse Mbi a tiré kopesa mutu moko te mbongo opesi Denis di chocho eloko te wana eza biloba loba ya ba congolais bazo komi bomba na ka bango na bango ya mama nzambe bongo ba maître avocat ba panza Moïse Mbi aza l'homme de nkolo zo ko agir retour eza na vitesse ya kosangana te bango moko mambalwaki bakosukisa ngo bango moko omoni nani petite sœur Eliane Befano aza terre fertile omoni terre fertile ezala so obwaki bagane bota bambuma malamu soko ye boti bambuma mabe yango fo bapanzana kaka bongo oyebi bafi combien bameka bango na cité Bethel oyebi bafi combien bapesa bango bamarché mais bango bapesa bamarché mais eye kosimbaka pa Eliane parce que c'est terre fertile basebeli bameka bango tala émission bapasteur oyo basali na RTNC. Tu vas comprendre que c'est la rancœur, c'est la haine, c'est la mépris. Il faut... Il faut... Non. Makambo yokana biso bibi kapinga omoni église wana etikalaki na vide. Yobi papa Emmanuel Mbi Molaya apôtre Mbi Molaya donc avec tous les respects, donc je vous salue papa là où vous êtes. À l'occasion, je sais très bien vous êtes en train de me suivre là. Oui, makambo et comme la bonne sombi et moleur. Ngai de luxe a décidé dans le bangamoko. Et comme la Moïse Mbi était, ça fait ngamote et ça église corps du Christ moment. Le pas comme ici Moïse Mbi et lokola moi kafar mon lokola moi j'aime c'est un père de multitude de personnes qui cadrent beaucoup des âmes. Moïse Mbi la réserve de l'Éternel. Tokitsa toke nanga bongo bonga moyesa toke nanga bongo Moïse Mbi a repesa na bongo
atika kopesa jamais mutu mongo yo kaki lidimbi ya lobaki ata 100 francs bakozwa te ngana lobi na bango ata kisengi obi kisengi obi kisengi mbongo ba ki butu ba otika kozwa te ya wapi la télévision Bibi Kapinga c'est la bouche autorisée de la réserve de l'Éternel Moïse Mbiye naza honte te ya kolobango nazakana Moïse Mbiye nazakana ba star nazakana ba pasteur batandenge na ndenge yoyebi. Moi, c'est la bouche autorisée. Naza sonita kolobango. Ponga mo pona bisa nabi la réserve de l'Éternel, la Moïse Mbiye, chantre de l'Éternel, l'artiste prédicateur. Ngale tina lona on sa visibilité na ye. Parce que il a les choses en vrai. Azana biloko ya so. Azana ba yana ya solo ba tekit ne ratarate. Ndeko. Lo yembo ne ratarate. Donc pour te dire que nous surtout likambo ya gege yo ebinenge balusaki mokili ba technicien ba saki po ba noye alakisa bango kazana nzambe yango ko beta maxis ngabi no ngala lobaki gege te na lobaki Jésus Christ na lobi bien yo kakate nazo ba Jésus papa atako du gege yango tango satana ngo wana biloko ya ba prophète mikebe évangéliste mikelo ba Roger Baka bazata na place moko te ya losambo basala ministère ya YouTube pona kotina ba transfert ba tout bango basaki ba alimenter ke loko wana Mosala nzamba namda wendre nani mutawendre ye nani mutawendre ye mutu malamu prophète de Dieu il faut en bolingo il faut en amour est-ce que bika nga Roger Baka na mona mutema mbene ba bengi sanga place moko Francis Masina hotel venir sa animation ba poninga mais yo ko sala interview sa émission là mais yo keina yo ono delix sa mo parole na yamba ba kofi ba wera ba jibe tato tanga na nchiki na université ba ba oyo aza mo santu oyo aza chrétien oyo aza profane ba changa masala mu dapesa nga mo eloko moi muke naka comme ça no tika yo sa mo parole no yamba ba musicien mokili yambela nga nani tika nani Roger Baka ça est-ce que mutabongo aux normal deuxième des choses c'est la point de presse ya Charlie Dakassa na 2000 ba ma an buna ba star bébé ba maman, conférence de presse, point de presse, ceux qui ont sali, j'ai des questions-réponses. Moi, 2-3 minutes, pas pour la question qu'on a. Ils ont eu, au commun, qu'on s'est émission, 30 minutes, mon bimba. Bah, ils sont là, on bête, banine. Aïe, qui vient à mon kiné, na tindika na mira. Au bétail. Na tindika, qu'on a tindika, avec quel banc, là, dans Saranati. Là, dans Saranati. Donc, tant que mon agé, malgré tout, bon, il s'en a, mon agé, mouton en a haine, mouton en a jalousie. Mais Roger Baka calamité, hein? Hier avant ils Moïse n'a finga kayo n'a l'obert ba miloko mais azaki na sentir Moïse mbi eso bito songa ba local maman est-ce qu'un prophète de Dieu oko maudire moto oko ça la prophétie mobima pour maudire moto na décembre ako ça la accident on vex la guinée oh nanana mais babi commandé Moïse mbi yo on a besoin vie akufa te bata bon il faut que ba beta ma fille pe chikote ya nkolo na bagisa selo comme ça tali selo comme ça ndeko Roger Baka oyita bakangaki na prison oya saki ni ateki lu pango pale na bango ya lu pango na bango na makapana parce que yokala biso parce que une partie bateki bakaboli mbongo na ndinga famille partie etikali ya ateki ya États-Unis ayebo bakangisi na boloko abengi presse nam bakangisi nga Moïse Mbi na otine lo vie tala ndenge ni ya go faire souffrir est-ce que pasteur na mboka na biso komisa ka Moïse Mbi est-ce que chantre na mboka na biso ka Moïse Mbi ndeko na toza apena mutema malamu tondima bandeko obosa musala malamu obosa masala malamu makambo ezota mabena ndinga malamu babi ko insulter za mabema ko dénoncer est correct na oyebi ce selo komoko Dieu est juste et notre l'état est correct tolinga toza ba vrai et non toza ba faux vrai nazolo ba yo moto za ramokena ndeko Moïse yebisa biso nano ndeko Moïse Mbiye ndenge omonela kaye to pe ngo zali ko monela ye tango makambo ekomela ki qui a fait vite. Asa humain. Moïse Mbiye, c'est un humain, mais c'est un homme de Dieu. Moïse Mbiye, c'est un humain, mais Moïse Mbiye n'est pas un canal de bénédiction pour une multitude de personnes au Barotalai. Azaki très affaibli, Yorana Bissayo. Azaki, n'a pas répondu. On n'a pas répondu à qui me l'autre. Nous sommes des Congolais. Place ma bezali, il faut tout le place ma bezali. Place bo solo ezali, il faut tout le place bo solo ezali. Vous comprenez? Je suis parmi des animateurs présentateurs dans Moko Balwa avec des choses à tout le monde dans kati. So à mi balé, ngana za na kati wana. Malgré les premières choses à ngati mais toi na de na kati wana.
nakobomba nini nakosani muta futa kanga zate muta lesa kanga zate mais je sais très bien la personne qui vit le patron de ces qui est Jésus-Christ o apesinga oxygène oyo o apesinga santé oyo moi ndambu ya intelligence on azala je dois être reconnaissant mama yo na mama oya mas yo kana bisayo alembaki penza tunaki ata nzambe talobi nzambe mpona nini nasalaki makambo oyo. Bon, nous comprenons, Moïse Mbie soit zaki Damaza, tout le soir, mais balia ebe ba kokota bi kokoto yanzu parce que moi on balo ndenga fingami ndenge ba saka ako qui m'a exilé mais qui m'a exilé ako voyager na ako kende mais non ici c'est mon pays oh mboka na ngai malgré zaki affaibli mais il se porte bien. Il est toujours en mer, son tali castalogie na ezong li susu barbe li susu. Tu sais que salon parce que ma boum il wana ndenge vimi pardon. Donc pour te dire que tout va bien, tout doucement on avance, tout doucement on est là. Alors nini salaki akede kokangisa bongo de Michel Bakenda. Oh lelo balobi après juste cette arrestation de konaye ici Bakenda akende bongo koloba na média que azalaki bongo empoisonné depuis jour ya arrestation. Na éviter sur ta la santé à ici Bakenda même sous bango sur la poison la famille la bango. Oye batte est-ce que tu as la santé à moi ça tant ça intervient à Casarem. Ah la santé bien te moi là. Elle fait la honte hein à cause de la grande sœur. Pourquoi mentir comme ça? Bino bakanga après 5 minutes. Après 5 minutes, bah libérer Michel Bakenda parce que bah écoute, on a bateau on va détruire Moïse, na bateau on va salver Moïse Mabé. Bah écoute, mais Moïse en étant serviteur de la vie, non, il y a un chanteur, mais pour on va interpeller bah nous sommes bazaki la katchona. Il y a après 5 minutes d'arrestation, il était empoisonné. Il était empoisonné. Sur aller à bilière les sur aller bilimela mais là oui banda ko tarate ko. Ya mo ay comme na Congo na biso so ima mutu passe Moïse Mbiye. Diarrhée di bumeli Moïse Mbiye. Yo eso zaki chaka Congo nga beta comme on tout ce qui est de luxe, alors tout ce qui est de riches, tout ce qui est volé, banga bête sonné bon. Hein? Tout ce qui est honorable chaque année en 2023. N'est-ce pas bon? Et ça bon autant. Vous comprenez? Combattre mais jamais abattu. Tu toujours au Kenya maramu tinati. Tinati na suka. Tinati mais besoin ko répondre à justice. Ah mais ma professeur là, ma professeur tu regrette. Tu répètes le solo. Tu répondre. Eza faux débat. Likambu déjà et si là, likambu déjà et si là makambo eza te ba preuve eza te bibi kabinga kapingalogie femme puissante, femme de power. Na bisayo likambu eza te. Ndeko deli. Ah, likambu eza te ndeko na. Lelo ndeko akei bongo na ngambo ya pasteur Walesa. Balobi faki a passer na délivrance. C'est non ba rumeur au na yango. Molimo o ebimi na kati ya ndeko Eliane ezalaki bongo molimo Moïse. Oui, j'accepte ça, j'accepte ça, j'accepte ça. Au moins, moi, je viens de vous dire tout à l'heure là, c'est dans la tranquillité que tu auras le vrai salut du Christ, le vrai boyambi nankolo. Eliane Befano, elle a un problème spirituel. Elle mérite la délivrance. Soki kabunde wale saza mosala nzambe ya solo au délivrer ya solo. Mais so solo ba ke molimo ya nzambe Moïse Mbiye bimi wana weza ba campagne ebite kabunde wale salinga ba base. Aza kuna mwana moko ene abungisa. O na auto retrouver mwana ba to kolia mombana tini mbonga mikili ya poto, o maman la mikili ya poto. Ozo comprendre. Na papa na maman bolé mbongo wana mwana lazo ko telinga na partout. Toi le biso ba secret mususu. Ngana za journaliste d'investigation. Prochaine émission na reçu makambo ngeza. So ba ken makambo ndenga bien to ken ndenga bien. Mikolo za évangile ya Samson. Ezate ya Jésus Christ za mbata na pesi tama mbata. Non. O pesi nga mbata za li coffre à gorge. Na ndenga bien. Wana évangile ya Samson. Ba li mabimi wakati. Mon appelle de Moïse Mbiye afundi Eliane parce que ndeko Moïse Mbiye bozali ko lobaki ba preuve ezate. Ce qui ba preuve ezate, c'est que va salir combo na ye. Ba salir. C'est pour cela Moïse Mbiye oui. Elle mérite, disons, 20 ans de prison. Comme il est là. Comme elle est là avec toute sa famille. Elle mérite ça. Si toi, maman, je répondre à la question. Question égale réponse. Non, bon, mais l'eau monte. Au moins, ils attendent à Congo, ils attendent à diaspora, il y a solo, il y a l'okuta. Maman, Naïbisayo. Maramba Eliane na Moïse Mbito tika comme faux débat. Oui, combien de personnes bazo ko souffrir na mboka na biso Congo. O ba avocat bazo ko se multiplier du jour au jour. Oui, combien bazo souffrir pour na faire eux.
avocat baso comme belé ba lukata bandeko bazana ba prison bazangi ba mbongo po ba plaider pour na bango na ba est na biso même na arrivé de comme Francis Kalombo ndeko Francis Kalombo osala nini akosala nini ayebi nini ndeko Francis Kalombo akosala nini ayebi nini yo osambisa mutu ba preuve zate Francis Kalombo aza vie na biso ko pousser ngati na blessé vie na yebi andeko aider ba artiste musicien. Il y a El Paris, il y a un grand artiste, à Komaripe na FCC, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, Landa, Mango Yabosanate, vient à Kenene dans la Mouka, là, on comprend que vient à un problème d'actualité. Vous comprenez, vient à un problème d'actualité, tu comprends pas quoi tu as comme mais la Katsuana, et ça n'a pas influence. On est like ça, incompétence, il y a un avocat au bazar à Bam. Vous comprenez, yo 3 ans après, est-ce que yo yebaka Jimmy Ngala so yebi Jimmy Ngala na makambo ya Hélène Befano a défendre nani a gagné procès ni chacun dans la zone honorable 2020 a gagné procès ni Francis Kalombo a gagné procès hein procès ni il y a Dio Mindongala wana ezaki Kabila le les a fati beto état de droit existe maman atangane na zaboy makambo na zo na télé état de droit ba ko gagner yoka na atangane na zaboy na zo bisayo soki naza na mbeba na ke prison soki naza mo bunga na lobi biloba na koti cash on doit dénoncer makambo nyonso ya mabela mboko na biso Congo to pele tata makambo ya coronavirus ko obeshida muso yebo ba congolais to ko betama solo de ka Eliane c'est qui elle vient d'où Eliane c'est l'ex de qui vous avez la preuve. Oh, à quel a parlé de justice à reconnaître Aza fiancé Moïse Mbi. Ah, yo bato tout na la carte bato tout na oh nani fiancé nanga oh nani mobali nanga oh nani ex nanga oh nani. Azo ko lobate. Bato na Moïse abi non, c'est une fille, c'est une femme de l'église. Aza sérieux église c'était betna na maman na e. Ba biso oh andimi fiancé na animeli yango wapi ba congolais. Na biso pi ba ndeko ba jini. Reconnaîtra même tâche moko bilobalo cicatrice ata texture ya pamba je t'aime la téléphone ezate cicatrice yango nini ezali Moïse Mbi na nga na kende voyage mona Moïse Mbi la réserve de l'éternel na monde ozo ba to de la vie na océan niveau na mona ki engambelozi na ye ba photo ba sala ke ba shop wana même ba sozi ba biseke ezango so tali pe boy na luka be tatouage na moi est-ce que Moïse a sala ba biloko ba bengaka bo jeunesse ya sala bo jeunesse il y a des gens qui sont trop timides, ils sont trop timides, ils sont trop timides, hein? Auti ko lamukane ka kamingi te awa impact na power wa ena ngona bisayo oko sa idete yango lo sabatu biloba lo bango donc pour te dire que la réserve de l'Éternel, chantre de l'Éternel, le pasteur Moïse Mbi à la réserve de l'Éternel, le producteur azana besoin ya kimia ezana na mboka na bisoko to kanisa pona makambo zo lekana est to kanisa makambo zo lekana bana bandi ko so ba kombata to kanisa makambo ko zo ko leka solo ya mbongo ndeko papa Molière ya Molière papa Molière a changé langage pour ani lelo obi émission wana ndenge sala ki debe sala me promotion na ville la province à Kinshasa Solisa papa Molière non la Solisa papa Molière est-ce papa Molière déjà mona Moïse Mbi ati ko mona mais tout ati ko mona non ati ko mona et puis papa na so molenga linga ka ve tombo na sepe ninga zo na sima moni pe na biso ko mususu biso to vota papa na so papa na so Léon le malemba to vota ye même comme ça to to sanga na sala interview ba masa mususu sala interview to tuna ah mais ndene bisa so parti politique so to na bossa ngana comprendre que ve na biso bossa na to ya ona makambo ya réserve de l'Éternel ya la réserve de l'Éternel c'est que par ya nzambe zali par ya nkolo ezali ndenge ko sala te tato tamela ke via zone maman na sina na kwa haiko donc allez-y comprendre je suis en train de dire des choses sérieuses et honnêtes au moni oeza c'est une grande scène par un média en ligne ma mission télévision avec Bibi Kapinga donc je dois dire que c'est moi la vérité bandeko o balinga ko supporter vérité te bon limbisa je dois vous dire la vérité ba preuve ezate et puis bota mona ngobina alingi TV awa hein alingi TV libala na ena mobali ne asika équipé biso na nini mabeza liwa équipé biso na nini etali biso na nini biso ba bilo na problème c'est ça que justice et ça la musana ndenge sengeli biso tout lobaki de luxe le british ndeko na kolonga na lobaki makambo oyo komela ba papa na biso ba Guinée cham ba edina bala ba potre mille molaya et comme la Moïse Mbi ete ndeko na nia ko sala te ndenge to moni ndeko Michel po na suka ndeko Michel bakenda
ameki quand même que loba liboso ya cher pour bakanga qui qui d'excuse mais pour bakanga qui yo na bisayo moi ndeko Michel Bakenda bina zo azali penzembo atali sinzambeke na pese conseil moko au travers cette émission yo na pese conseil moko au travers cette émission au moins chose na cop moko yeba ko vanda kana cop moko moi ndeko Michel Bakenda bakanga ye mo zo ko se masturber ye mo mutazo ko filmer te ye moko ba preuve ya moi siko yo moko se retirer na scène musicale il faut que luka maniani ya kozongela na sur scène musicale pour ça la cop moko ya ndule siko ozonga nene oyo créer makambo ya poison Moïse Mbia la réserve de l'état cela bi kuta venir pour vous permettre au quartier ayebi même pas commune au Michel Bakenda vanda pour te dire ayebi même et puis ce qui n'a tinde ko Michel Bakenda azala bilia liana ayebi mela na côté à lia à côté à meli ce rappelle diarrhée boulou ka Moïse Mbia mais yé moko loba na mona asali ba nos pa na moni asali ba nos moko ba à notre concert serait moko ya biwa Dorcas Kapinga donc ba oyamba aloba ce qui Moïse ne muta empoisonné a que funda biso na justice c'est ça dans grandement ouvert c'est pour tout le monde na ba preuve na yeko biloba loba Michel Bakema keba na biloba loba ça la vrai et bon ça mo sala Satan na za journaliste sans qui se sent bossa moto sans mon âme l'animateur de bao Zénith Boaneli il a qui combien ezaki muté non ezaki muté yoko si yoso linga ba vérité on moni ngozo tumulanga tika so vérité ba Marcelo Tunas le pasteur ba Sandra Mbouy ba sangana même na Kazarema la administration ba tout ça l'événement munene za récite ce que Moïse Mbie alinga beta Zénith de Paris wana yemoko mutema mabe ba pasteur Kazarema na ba pasteur onezo ba sangani Moïse Mbie abeta te tozana ba pour parler Zénith de Paris et ça pasteur morte congolais et ça Kazarema et le morte pardon là c'est l'autre débat c'est une autre débat to beta tende biso ko kumisa nkolo biso ko kumisa kolo pour la restauration mboka na biso le coronavirus so ça solo ça lokuta il faut ça louange et adoration deka ka liboso maman na réclamer maman na réclamer maman banane maman ya ka liboso maman nani ndeko Faustin maman na réclamer lobi mwana na ye congolais lingaka ba venture bo lingaka ba lokuta ya boy congolais lingaka biloka boy congolais na lokuta za champion pe ba champion na ndinga osana papa yo déclaré bato 109 personnes dans la coronavirus tabaki mazo mito mutana za na identité moko ya msubiso to yebite est-ce que na France ba permettre ki akota na voyant ndeni o ngazo ko mituna akita ki ndeni soki yazaki ata c'est que bato tout wana na 4 ba fois za ta ba komi koza kamoko nini mama ba biloka za ba ka eza ba 5 ba 10 personnes ba 20 personnes en direct mama mais yo za kamoko vérifier na kunda ina nga mutu te to sa ba analyse ta ke bana mboka to boyi lokuta na mboka na biso Congo to boyi médiocrité na mboka na biso Congo to boyi lokuta ko quelque part wana na mambolobi ya nazo tala makambo ndenge leki na Italie ndenge batu bakufi na Chine ndenge batu awa biso na Congo muta kufi azo tambola te moto azo bima te na mboka na biso on annonce quelque chose de comme ça lokola ma feti lokola ma nini moko baozela coronavirus oh nini obiki ndeko Delix to comme na suka to pesio merci ndeko accepter qui vraiment ko participer na émission aux ala vraiment trop suivi na 27 mois de 3 personnes yo isa idéologie pe déontologie na biso soko ko permettre nga na bien vraiment wa yamba bon na moi notion on est qui maman muké quand même ndeko ndala ko peut dire ngate notion on est qui manga moi muké et ya kata mususu yo po boki nga pe ko ya tena opeso moto ka pe bia ta kolemo alinga lokumu ata honorable linga za jaki ndalinga lokumu mutabeta lokumu kara ya tanga alinga lokumu na pesi moto na excellence Florent Tiba ministre d'état du Brazzaville très joyeux anniversaire à ma grande sœur chérie à ma grande sœur propre Aimé Singalo Soma na Paris na Panama divine wete otolosi mana sina divine fiot bandeko to azotala biso ba olanda nga na miki la poto ba mote belé vieux Jotumba puissance Jojo Tumba puissance l'homme de power la réserve de l'éternel artiste musicien pasteur et producteur moto abi valeur ya bato abi ko solana bato mwana mobali oyo aza na elongi ya nkolo d'une manière d'une autre quoi donc Moïse Mbie la réserve de l'éternel aza très bien
tolingi bato lokuta te. Merci beaucoup na yo na ningo comprendre que makambo ya Eliane na Moïse Eh, Mbeza na lokuta. comprendre So yo comprendre te, ndeko na Bato ngai ba- Derrick a comprendre, vous voulez dire comprendre que ça makambo ya lokuta ko sangala te. To ba ko respecter ba sala nzambe. Merci à Francis Ilunga. Autorité morale babi mikolo adresse A. Ma mission télévision aux battu na ba dimension nyoso ko sangala te. Bon na biso pe po kende biso to beta ba ko ba polite ba ma kofi bina ba makambo Kala ça. ndeko chacune dans la loki. Merci. Abana Sisia. J'ai Merci déjà parlé, j'ai beaucoup. fini. Fin de Merci citation. à vous tous. C'était Delix Arnaud, Honorable. Ndekola Bisso, na presse au Penza, Salaka Bongo, d'émission socio-culturelle. Hein. Il est dans ça et vous comprendre, dans ce cas, défendre vraiment bateau bazali na valeur mingi. Nangambo na yepe, nangambo ya mboka. Ndenge ye moko a lobby. Parce que na boy bokende na ngana ndenga tribalisme, bande ko ebele bakomaki déjà ko ebisanga bibi, okomi ko soutenir, ngana soutenir mototé, naza kaka au milieu du village. Merci Nabido Nyonso. Tokutani tout à l'heure pour notre actualité mosusu. Bye bye. Ma mission TV, le miroir du monde.